Merveille aza mutema ya Fabregas. Fabregas a dit que dans orchestre nanga apé ça na podium. Départ il y a héritier bi niveau Chokawera. Il y a ngona Léo maison mère ekufa parce que héritier aza sous-souté. On lobby. Toi tu rappelles les américains là-bas. Pas besoin d'attaquer Kinshasa. Lobby mbanga passe. Orchestre donc ekufa yo nanga bena tout le monde ke. Orchestre ekufi mais matanga ko sale maté morgue orchestre zaraté cimetière orchestre zaraté. Mais mi so batama. Yo longola makolo na yo yo tumbanda ko ken piano na bana na ya. En au monde peu mam na haute. Oui, baro bercé aura été bien affilé. Fabregas a chopé coq à jambe quelque part. Guerre à ça na Fabregas et fouté l'autre. Et alors on a peine on sait so guerre. Mon fois si Fabregas o yoka. Ne yo po yoka ngol. Donc sans reconnaissant vers muto a pesa un pan na vie. Et l'ongolais l'autre. Parce que là on est ça que artiste na biso to linga faire rigolo tozo moni na ba place to zelela yete. Soki carrière par exemple ya ndeko na biso faire rigolo sala mo ko basculer moké. Ils attendent à côté d'une polémique na Wera. À perdre cible. Lui son cible c'était Fali. Mais à perdre une cible. Parce que qu'est-ce qui fait que bana logwa ba inos bi ba persa ma kasi bongo collègue ba faire. Bolingo, Yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Koulapa. Yeah! Société KLP distribution ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky, champagne, vin. PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Koulapa. Yangonde Fandisi Masolo, ya spécialité distribution, ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Il y a déjà l'intention parce que quand tu as des longues merveilles aéroport ils arrivent à Moutoine et Sengote. Père, États-Unis et France, so kiti au seka muta au sexote. Ndé na longwa les États-Unis na Belgique, na mo ndeti na longwa place mo na fulu. Na fulu ko. Na fulu. Parce que tant que kita sku en Afrique, au mo ndeti ba ke chona en fer. Pas de pas congolais ni. Non, il faut te battre parce que papa moi na zo banate. Nanu ezalate etikala pe kozalate na Kinshasa. Société Dieu existe. Etieli bino mo bange na service ya ba course nyonso oyo kolinga. Ba bengi service yango bisoti na porte. Ezali ba moto bozali komona ezali na service ya batu tout oyo bazali na posa ba rendre bango service na ba course nyonso. Tuna ngai nini? Onga nazali na posa na kende supermarché. Mais nazali na makasité ya kokende. Benga bandeko ya Dieu existe bango bakosunga yo. Na mbongo na bango bakokende na supermarché basombeli yo biloko tout kozali nango posa kobanda na 0 ti na $100 bango tango bakoya balakisi yo ba facture ya biloko na yo osengaki pe montagne se pesi ozongiseli bango mbongo na bango po na course basaleli yo okofuta bango kaka $5 ya pamba ezala ozana posa otinda moto na wenze benga kaka bango bakorendre au service basombeli yo biloko nyonso na mbongo na bango tango bakoya pa na yo ozongiseli bango mbongo na bango pe opesi $5 ya course na yo ndeko na ngai mabuka na daya tala service oyo ekomi koya tina porte na yo ezala pona kokende kozwa perruque to plante na yo na salon de coiffure benga bango bakosa elo course wana tango bakoya bapesi yo perruque na yo pe opesi bango $5 ya pamba ya course na yo surtout pona bino oyo ezala keso bimaki obosani eloko mususu na ndaku chombo to nini bango bazali wana bakosunga osoko bengi bango na bambouteillage ya kisasa moto wewa ekokota partout pe bakosala shosho bazweli yo quelle que soit distance sombele suka bisanga pona bandeko bazali na batu na bango soit azali kobela azali na hôpital to pe azali na ndako kasi esengeli bakende kolukelo bakisi benga bandeko ya société Dieu existe bango bakosunga yo okomeli bango bakisi na yo otindeli bango na mbongo na bango basombeli yo bakisi après bayeli yo ba facture na bakisi na bango ozongiseli bango mbongo et puis ofuti bango mbongo ya course na bango $5 ya pamba
du jamais vu. Ozotu nanga soki bazali wapi? Société Dieu existe. Ezwami na Cavalli Center na commune Gombe en face na Planète J na boulevard. Deuxième niveau Oza Mobimba. Topo ko benga bango na numéro ya téléphone Oyo 089 00 040 81. Na Société Dieu existe. Nyonso eza na sécurité. Kobanga na yote kasi ezali likambo ya kondima. Nyonso ekomi na réalité. Eyokani. Ken Pianana, je m'attendais pas non coup que Fabregas dans le public na Kinshasa ko le héritier. Je m'attendais pas. Au lobby que Fabregas dans le public na Kinshasa ko le héritier. Je m'attendais pas. Ah non. Au moins il y a plus sur lobby na héritier peut être wana. Ya ya. Et lo ko simbité ngana ya sur lobby na bebi sambongo na. Non? Bafali ba fanatique na monde mobimba. Ozo ba message ya français, ya anglais, ya lingala, ya kikongo, mutabengo na mbushima ipa finga. Mais pour lobby ligamon boza vérité. Fali ana original, tube, ana loco, tube. Héritage. Tenga okena una de héritage. Banaki, bana poto bana mikili. Yokelanga eloko oyo. Soki olingi ovanda na ba condition ya kitoko, belengi. Tala esika ya kovanda. Yango yo. Flat Hotel Joli Kabelo CPI. Awa soki oye. Ezali kambote kendo kosomba bakiti to nini de. Nyonso ezali. C'est-à-dire que awa okoyaka kanabilamba ya pamba. Okokuta tout ezali. Cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24 heures sur 24. Minda pelelele. Soki courant ekei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ekendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali. Posoki mai kake kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami. Awa bazali meme na bar na bango oyo batu ya libanda bakota kate. Flat Hotel Joli Kabelo CPI ezwami na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo. Na Flat Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film. Toutefois la musique congolaise est tigalaka na ghetto. Un américain mundele, ton noir, né grandi aux États-Unis, a royé batom sous héritier na miracle ni. Parce que Valinde biso vendre en États-Unis kuna, so koti par exemple na boîte de nuit. Na boîte de nuit pena boy bwana ba américain ba gabonais, so yoki ba betelo nzembo affaire. C'est que DJ wana za congolais. Tout le monde a une émission salama ba biso ke arc la za lokola Raja Kula. Kuna na ebite bete son sur arc li muke. Raja Kula na vini na Kinshasa sombara château. J'appelle Rai. Quand yo zo ba arc la za lokola Raja Kula, arc la za na château. Wana kulu tu no blanchard mo sakam ta ebisa biso na émission. Ouais akuta umna niveau arc elite. Ouais umna niveau arc elite. Yo ko lo bateke lokwa falinga na linga ke ta embi na arc la niveau Raja Kula. Personne m'a connu, on est quel bien. Ailleurs, il y a Ah bon? Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade,
awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defwa te na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo. Yende muta konde ko palola awa boko sentir betou e baou différence yena. Malolo. Oui, frère. Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, Mbote Bandeo Balandia Film, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Boye Imalam, mon numéro, on a dit que Kumbela pour la Mokolo Maleno. Et on a profité d'un peu de un bon début de semaine. On a bien nié sur Bozuli Bakor au Talabiso. En commençant par Bandeko sur Basanganabo, on a 4 restaurants et les autres de Dallas. Et pas il y a Maréchal Souveillé, Sanabo Basanganabo, on a 4 business class. Et pas il y a Boss Placide et Bio. En tout cas, on a Sarabino Bistoya, Karso Makamoro Belezali. En tout cas, Tozawana, Nazabongona, Ken Pianama Kizembena. Hervé Pitopal et donc Yaza International avec Bangoto Mekapuma Kosola concernant Maïnion sur les alibons on a 4 communautés nabiso Ningmi na secteur nabiso socio-culturel et ce que Masola musique ensemble Nande Konanga Ose Mukulu qui est derrière la caméra avec un fond la biso pour commencer notre communication et directement nous saluer invité Nanga bonjour Hervé Pitopal. Bonjour Vali Tamboué, bonjour na ba internaute nyonso, bonjour na ba téléspectateurs, bato ba otala biso na télé, parce que na poto otala bino bina na TV, to côté YouTube to otala bino, na internaute plus bato ba connecté na ba téléphone, ba auditeur pe bato ba rolanda biso na radio, parce que mutu muso a chenega audio émission, a che ba casque na ya molanda da ba auditeur. Napesi bango nyonso mbote, pourquoi pas dans Nzamba bateli biso na monsu ken piana lelo et salinga bien parce que musalo to salara to tangela kiango mais kozwa pena goût ya ole kana TV ba vansa yo ba former yo ba l'action ni TV zalaka expertise wana mutapesa ngango yo. Très bien, la reconnaissance. Ah non. Ça change rien, ça change rien. Non, dans la vie faut toujours reconnaissant et ça la bien 6 ans après. Na yo mona susu ken piana donc félicitations pe na tala radio évolution za bien batunyo so na ba abonné à film na pesi ba ngombo théâtre Antoine Soleza Mobile ken piana bonjour. Ouais, bonjour Valdi Tamboué. Na banda mbote et pas prophète Emmanuel Dodi parce que wana za mosali na Nzambe munene en tout cas na gobo sana ka prophète ité na o nyonso sala pona nga ba prière ba conseil na ba évolution nanga vivre vraiment soko tali vi nanga pena évolution nango ya makambo ebele eza vraiment prophète Emmanuel Dodi moni lelo soki ba compter biso parmi bato yo batam bazarata mo véhiculé muta comme sanga véhiculé za prophète Emmanuel Dodi muta sala na zalape na livré par accélère eza prophète Emmanuel Dodi en tout cas non on a mona mutu ya bongo te ya osela nga bolamu ya bongo na vite on a lobaka à part enseignement na ye à part relaxanga bonzambe alaxinga pende batongaka parler ndenge batambu ndenge pe kotambo na mutuka cher en tout cas lelo za plaisir à trop comme on a Hervé Petit Pitopal boni musala oyo elengi nango ezala kaka ekozomona bana o bimisi. Très bien, je pense Hervé nenga za boye akomi parent nga na bandina ya zana no mwana muke pena azui diplôme na ye azosala déjà na télévision à côté ba université aza parmi ba journaliste ya mayele je pense Hervé aza parmi ba journaliste pena o toko compter pena ya mboka na biso pena ya mayele en tout cas félicitations na ye asali 6 ans na États-Unis aye tout côté la pemboka na ye salinga
plaisir à toi comme on est sous koyoka communication tu mettre tout à l'heure à liboso na yo moko pour bato musuzo ba bolamu akoko betane lisona en mettant musu ya robata mama beton pe liboso na liboso caméra ba te bele ba aux opportunités yoka makambo ya lobiana et ça lionel bon et loko sala nga plaisir ya liboso ezanini kombo na epe na ba parents ba bota eza Hervé Petit mais kombo ya Hervé Petit wana bato ba bien ngote kombo ne eza Petit Pito ye moko amipesa kombo na Petit Pito parle parce que aza premier fils onga bimisi na monde ya media omoni biso pe tout aratolo zatle papa na biso ngape sala nga plaisir nazala pena parce que nenga za boto bandina pena na bagalère obike ba télévision Kinshasa ezalaka bo kende ka ba futa kabino de l'autre côté bo cascade via matolo petit na nenga za boye Hervé Petit na ko bien ko petit parce que aza déjà parent to abatoto kota bazando ba matolo ba lever masokolo wana ville wana ezaka neti ya biso parce que place aux ambongo ezate moni lelo internet c'est bien parce que internet revenez zo yambala mo mundela futa bino mais biso ezalaki bosa na Nzondo TV ba futa kabino te bino bo futa chaîne faut que ça l'effort ya zala luka pe ba marché vie na zui copie mo boye ba futa biso autant to longola autant to futa ta na chaîne on se comprendre azalaki na opportunité onga avana simba micro il faut y abanda Yefa banda annoncé apesi programme ya ba orchestre tout vraiment zalaki na succès à makasi na Kinshasa donc akenda pena poto na succès vraiment à makasi nga esalinga ka plaisir lelo tozo partager pe plateau moko en tout cas loko esalanga sous plaisir na mona na baguerre mususu a défendre nga partir ya musika au moins ça la bien ba défendre na mboka ba américain afinga batu na anglais français abi na l'équipe bino na mayele abi ngana ko finga bino na anglais na ko finga bino na français mais bino boza limité ka na français pam donc ça linga plaisir vraiment en tout cas merci so so micro pa petit Pito Pale mais les autres fiers ba on peut petit Pito Pale non en fait na ndenge na biso ba kinois ouais donc on a petit dans le roseau diminué très bien un parent père des enfants je préfère plus Pito Pale les gars. Pito Pale Hervé Pito Pale c'est plus mieux donc petit wana mon araya na oko m'appelle papa mukolo ne ba benga ona oh lola mwana mwana mukiaso benga vie na digital lola mwana mais lola mwana robota mais des fois ça la moi je m'en fous donc mambo qui petit qui vient na mutu na nga la raté o benga nga petit so kombo na ndeza valeur na nga faut se reconnaître nga petit Pito Pale par rapport à la télévision benga no ndenge lingi et le roi longola nga elo monter na vie donc toza absoka ba humain benga nga connotation no solingi mais ça a injure te et ça a que devoir nga respect il y a bon motoka entre nous c'est tout kitoko mais kola ta connotation na kombo na Pito Pale n'était pas qu'on honorer oui banda ko honorer nga parce que c'était une connotation journalistique. C'était le nom de l'émission. En fait, Pito Pale les a combo ya émission. Il a même pas combo Ken Piana. Il a combo ya émission dans Nzondo TV. Alors à cette époque-là, j'étais aussi qui donc mince quoi, slim on est dans le bas quoi. Na slim, na small en anglais muké. Donc nagi muké, bah donc on benga petit Pito Pale. Na âge pe nagi sous moi na muké parce que tobe ta masola ba 2011, 2010, 2012, ça les loté. Zama solo kala dona zaki muké sûrement le nom ya Pito Pale et ko longola kombo Pechi. Alors jusqu'aujourd'hui kombo Pechi so muta benga ngoto sous ami de l'école mais ba fanatique bato batala biso plus ba benga na kombo Pito Pale même so comme na Dallas obi na oluka Hervé ba benga te. So na oluka Pechi ba benga na te. Des fois na senga bato musu demande ami tom sous na Facebook na senga Hervé Pechi tuninga Pechi za rande yo. Ah, Pito Pale, il y a comme on a des Pechi. En fait, les noms pendant un Pechi, ils ont effacé. Donc, Pito Pale, ils ont fait partir de la vie. Parce que Pito Pale, c'est ma vie, c'est ma carrière, that's my life. Quoi. Ils ont vu dans émission, journalisme, mais ils ont vu dans la pena. Passion. Donc, quand on a Pito Pale, Moutazo a rappelé Mbalamo Ken Piana, Moutazo a rappelé Nzondo TV, Moutazo a rappelé Eric Mantala, ils ont rappelé Denis Lessi, ils ont rappelé les passés là quoi comme émission de Pito Pale so Pito Pale selon Bino il n'y a que l'accent donc il est mieux placé à décrire yango pourquoi toute la chance de voilà muta pesa yango yo ngala ko défendre yango na ko pesa explication yango normal mais concept ya Pito Pale yemo ayebe sika zwila yango
biso na toyebi pitopale ngolo batom sous désordre trouble mais mutu muso akobenga pitopale mayo eza na pitopale donc mayo eza tom sous na ndenge nango moko boye ye moko aza mieux placé lelo abete soka mo lisomo keken piana to mambe bela olobela mais pitopale na ebité bon na loba pitopale kombo na pitopale utana nuna na tala ndenge Congo na biso ezo marché na sens que pays moko riche mais peuple les pauvres et ça déjà pitopale parce que côté là déjà ba pays où eza pauvre ba na richesse ya danger te baza très bien organisé au senti pena peuple les vivre bien donc par rapport ya mitu ya batu ndenge tambolaka na Kinshasa mitu ya ba star congolais côté la ndenge ba vivaka au moins batu moko boye ba le ka TV ba lobi to ba riche montala ba condition de vie bazo mener ezo correspondre na makambo oyo ba ka ko loba na TVT déjà ba pitopale ozo comprendre donc hôtel émission msusu question aleki alobi mwana maya lekaki msusu na parler ayo kotala momi nanga betinga mosinzo peut-être hôtel pena pire ami peut-être msusu bakabola msusu ba micro ba nini donc kotala makambo ebele o ezoleka na mboka na biso surtout soko ke na ba église bato ebele bakenda na église po basambela non mais okende na église un pasteur a découragé yo kutu makambo ya nzambe osambelaka no esute otika no kutu makambo ya nzambe déjà eza pitopale conception nango eza na sensi wana ya makambo ekotambola na A mais yo zomona makambo to etambola na B parce que lelo ka na Congo na so marché ka na pitopale si do ba pitopale a Congo ngo kutu biso kutu ba pitopale mais pitopale yesu plus grave na sens que makambo msuso na ko loba ya pitopale emsu après mission et me manga déjà prison au moins na mutu msu na poste moko boye batie ye peut-être na poste na pona emsu connaissance moko boye mais côté à la tête ya mutu na elongi ya mutu et correspond emsu na poste wana te ba pesi mutu oso comprendre nyonso wana eza pitopale tala ba organisation ya vie place ba pitopale eza raté tout le monde la reine Elisabeth akufi mbala moko déjà tout le monde a déjà préparé déjà makambutu que les mêmes jours de remplaçant na ya kozala déjà mais ce que zalaki biso likamba bongo ko eli biso déjà to ngai to zana no pitopale ata ba 3 mois que avion et matate ekitate ozo comprendre donc to ngai to zo ba cérémonie belé mais tala siko honnête en Angleterre la reine akufi ba pesika 10 jours apamba ya matanga que bato ba kendo tala cercueil 10e jour ba kunda déjà la reine ba présenter bino déjà remplaçant na déjà aux hommes donc explication na ko pesaka yango wana très bien ya pito malgré na ba exemple no pito pas le pega na 4 to message nango déjà to évoluer Hervé Petit 6 ans au tika so na mboka États-Unis na bito kenda ko na canal ka ya boulot ou comment non, en fait pour moi ces pays les pays mon destiné pour nanga bona de kolingango bon kolingango te Moni biloko batu baboya na vie etinga marabangoka. Si. En fait c'était un jour tout ça na biso émission na Ken Piana. En fait Ken Piana zaki na ville, nga na zaki pe na ville, na geneka matolo. À l'époque, il y avait Masokolo, Patrick Chambouy, Patrick Nego, so bois que moi libanga, faut les cas à soulager, on a pas si bon va monter en passant. Na zaki na ville, na Kiri Chombo, couleur Chombo na ville, na bengi Ken Piana comme d'habitude. À cette époque-là, je me souviens de comment ça na direct télévision, to longwe na Nzondo TV. Denis les Saouti prison abimi, chaîne esu faillite, mambebele. Tout ça na direct télévision. Ce qu'on a direct télévision, tous les sponsors et agence de voyage Moroboy. Tous les sponsors, on a direct télévision chance et qui tous les deux sponsors. Agence de voyage na Eric Koupa C17 Bola. Tant tous les sponsors on est au salaire bah sponsoriser bisosco. Bah agence de voyage bah inviter Ken Piana na ville bah bon, yo faut y au salaire spot publicitaire na 4 agences. Voilà tout ça spot publicitaire. Et quoi arriver na ville na Patrick Chambouy, Patrick Negro, na yo benga Ken Piana Ken Piana yo oza pina mitso nga na ville kela binga pe na ville na I Travel Agency le nom de l'agence I Travel Agency na I Travel Agency eza côté chez Temba diagonale na chez Temba ya gawa ndi na ye wana na koti na ye na bika to ba 17h 18h na ye wana tozaki na ba zapa analyseur na yete so akina analyse tozaki na ye tozaki na bato belé na katsuana
na yo kuta ba beta DV loterie en fait ngana de nature boy na beta na Homo Fortis c'est likia à l'époque yemdaki cameraman na biso à cette époque là film on est salemité à cette époque là ken ozo sala na et pas Kadhafi Mumbudi Congo Mikili live ba où est-ce qu'ils ont pour la publicité toi na film chaîne les Congo il y a un déco na biso peka et ko ça ce que on a koti na kuti ba ken na kata ambiance na kata agence ken bien na bi na Hervé ah ba obeta DV yo foot até parce que baza ba sponsor na biso na bisi ken belo nga beta jeu d'hasard te po na croire na bilo wana te batu bazwara te ya na ba arnaque et da mamba lokuta yenda zo insister nga na beta mo kanga tina liboko beta ka na bi nga na beta ka jeu d'hasard te loko la insister na batongo pe ba insister ndie ba ka ke ngam na gagner ba bi beta na beti ba kainga photo même po ba kanga photo problème na zo ko kutaka de agence Commandant Zabu a déjà agence bakangi ba porte. Biso siko tozala na kati pona publicité. Siko yazana ti mutu mo ya suka da agence se kanga mi siko. Yesiko to foxe ye mutasuka clôture ga. Ona yo mo bobeti. Non na beta ko to beta ba mo fortis ba beti. Yesiko aboya na ya boya bi bazwaka te. OK. Parce que tant ngana go boya ken zo insister. Beta na beti siko poto kanga photo comme problème. Holanda Valdi. Na boya kaka. Parce que so si so beta DV loterie ba pesa papier mo boy acquisé de réception. Acquisé de réception ngana zo ya ngote. Na bima na ken na zo acquisé de réception na bimi na ngana ke na bosa na ku na mutu na ke na beta pe DV loterie. Et ko ça la pe que agence ngo pe to perdre na so contrat ba makambo comme que les différents tout le monde bosser na so ka na journalisme mais tout ça na so ka ensemble. Et on ça là ken bien un jour ça Hervé ba résultat DV loterie et bima to ke notable. Parce que tant to komi kuna ken na acquisé de réception après si bon ngana na ngote babi moyen total là yo ezate pour na acquisé de réception na bi bon le roi ken a juité na pe na juina ngate tozong na biso na mutu na croire na biloko na te na beta na sentiment to na zongi na batikala na ba copie bango batikala na ba copie atape bango ba bengi yo te ambassade robenga yo et biso ko gagner bana mona ba appel écoute na téléphone oh monsieur Hervé vous avez gagné bango ko ba yebite que Hervé Pechi wana nga bango ba yebika komba pito pale ta ba bengi nga ba benga Hervé Pechi le client moko boye ayaka robeta oh vous avez gagné un visa des États-Unis dans le DV loterie veuillez passer au bureau na kata douche ozoboka mai yo ke États-Unis omona on eti moi ba chez quoi abi fona koma so tant na komi kuna bango to ba moninga ba gangi oh iyo muto zoboya yo muto gagner do Pechi wana zande yo na oh Pechi ezanga to ba talisu na fona makamuno so ba leli ba bon allez nzambe ba yo sunga ba démarche oui voyage na so poto za na difficulté nango ata boana mbongo omona ka mo ba problème mo ko kota nzambe yo sunga malembe na puis famille pezali na pesi mbote na mama nga ba niki ya mwangana ba veveki ya mwangana ba roli ba tunyo soana vient na Serge Chibuyi Jino aux États-Unis na pesi mbote bo avio ba yamba biso quoi ba yo cha biso pe ba poids et au sala ke olongwe pe na speken pe na boken na ken on atala na vie na sens mususu parce que dans mon na liboso c'est bien de travailler journalisme mais pourquoi pas au sala on a ba norme pe aux États-Unis on a bien moni salarié bien na longo pe Kinshasa na kepe na poto to vivre le roi batonio soit de l'eau la vie continue to zara na journalisme mais moi musique pe le rosa quoi musicien et ben na biso pe moi koyemba Mbappé ka moi koyemba Mbappé moi muke ezala kaka c'est ça na sala moi briefing bon à toi merci toi ma belle au sol vraiment et salinga bien au sangalate parce que ma série mo be pas Hervé pito pas la bombarder goula boy oui téléphone c'est là té ouais bah c'est pas fait ça tu peux te donner sur moi bouquet en fait na préféré na lelo yo tom so ko sala ba tout passe mais na osenga na ba mission congolais bazaka pe na motema aussi porta critique Monique Pierre na ba problème et bien na ba mission congolais parce que c'est quelqu'un qui dit la vérité. Les missions congolais tout le monde va alléluia amen mais so comme ko contredire bango comme ko la vérité bon au moment bengo mutu mabe mbuma mabe mais so landeli mambo nyonso na loba kuna et mambo te ke ba betela nga et mambo ngamo na vivre ngo sur place mais tant na ke lobango
na bimaki mabe parce que musique congolaise etambolaka bongo te tosalaka émission wana na ami de l'école nanga lekechu mileo esalaka makambo wana ke en fait plutôt pas na makambo nyonso na kosa wana s'il s'agit na répéter yango awana ki nanga prison makala j'accepte loko ezaka vérité na préféré na nimango ya déjà les cas ya manga mona zali na ba mission fali nazali na bango to tamboli na bango to liaki na bango cela veut dire les évangiles o nga na monaki na se nini na komi bango to msuba ya magi message wana ndenge ya mabe parce que nga to na moniki likambo esalemi boye na nga fali azaka na la neni andimi likambo esala mabwe je m'attaquais pas à l'artiste Fali vous comprenez mais je reprochais plus l'organisation de l'artiste Fali vous comprenez parce que l'artiste est la star ana mambo belé na mutu fa mata na podium na production belé est-ce que c'est à Fali pour pas mutu fa loke la mission telle non bureau de sala musala na o le bureau sala musala na non le bureau ne s'intéresse pas aux artistes bureau ba mo landa la bangara président sotant yo plutôt pas le vin na TV au lobby mambo wana ba warrior mususu yana batala yana ba fou de Fali donc yé Fali ou rien héritier ou rien faire ou rien ce que bato wana aoyambara message wana ndenge na mais un journaliste le roi Ken piana obenganga te mituna wana lobby mambo wana za collègue nanga c'est gars vérifier que information à ça qui traitement information a pas diffuser message au lobai c'est tout dans on a lobara na lobaki je l'assume étant que journaliste et même devant le juge na wasima pour musa na biso yango valide combien de fois yo nanga to kimi bandako pour na mambo lobe za vérité na to kima bandako ngape na poto kuna jour wana na kangaki téléphone na batami na mutuka pour nini bafali ba fanatique na monde mobimba ozo ba message ya français ya anglais ya lingala ya kikongo mutabengo na mbushima et pas finga mais pour lobby ligamon boza vérité parce que mutu nyonso na ba faille na même l'orchestre Fali okuta ba faille l'orchestre fait okuta ba faille héritier à Fabregas ya wero okuta ba faille mais ba mission congolais ba linga te ko zo ba faille na bango sa nini o exposer ngo na média o ko mara valia o diminuer biso tellement le langage moi ya bien yo oza témoin oculaire ya mboka wana ma ebele le karakuna o eza bo ma mission so ba o sala kuna yo sala wana si ba Fabregas bayaki ba Fali bazakuna ba ayaka pe kuna bozanga na ebite musique na so kuna na ngambo na bino ezo évoluer ne musique congolaise évolution dans les États-Unis na habité sur le basso évoluer andé na habité parce que ba américain ba na musique na bango biso ba congolais to continuera vivre na biso aux États-Unis il y a bilamba to continuera vivre na biso yoka rumba na biso to continuera vivre na biso ya linga ba musicien na biso la musique congolaise évolution dans les États-Unis na mona peine évolution na côté c'est juste une musique oyo ba ivoirien ba lingaka ba gabonais balingaka ba camerounais balingaka évolution nango sur quel plan la question est sur le plan communautaire sur le plan communautaire les musiques congolaises évoluent car ande zalaki nango nde zalaki zaka nango kaka ba musicien congolais ba yaka na bango ka ko beta ba betela na bango ka plus ba congolais ba betela plus ba peuple ozo comprendre et tombe sous message na bango c'est ça la musique congolaise mais koloba que musique congolaise est percée tombe sous ba horizon mo boye les États-Unis comme on a peuple mo non le percété que musique congolaise est comme pas peuple mo par exemple na ba Mexique kuna que ba mexicain Mexique peut dans l'Amérique il y a un continent Amérique que côte musique latine Amérique latine que en Argentine que en Guatemala et que dans ba pays non la musique congolaise c'est plus les francophones et les congolais de bayoka c'est ça mais tous les artistes peu au ba bunda que musique wana et pousse en liboso net banane bon alors ba artiste ba belé alors ba Wilo Longomba ba Fali Poupa Zolanda ba Wilo Longomba ba Fali Poupa ba Inosbi tous ces jeunes là ba bunda que ba ça nini ba pousser musique na biso et qui est quand même moi liboso on peut pas koboya effort bandeko ba ça l'effort mais toutefois la musique congolaise est tigalaka na ghetto on se dit à quoi d'abord c'est par rapport il y a la langue musique congolaise plus toyemba na lingala déjà tant tozoyemba na lingala message est limité yango moni la raison pour laquelle l'artiste Fali pour pas compris que son atikalika koyemba ba rumba na otikala artiste et musicien limité na otikala local na otikala ka ya ba congolais c'est la raison pour laquelle David Monceau a été héritier qu'il ne faut pas faire des trucs congolais. David Monceau est producteur, il a fallu héritier. Et c'est pourquoi parce que à ça la mambuka pour na ba congolais.
ce qui fait la différence entre l'artiste et le musique est évolué dans le normal, l'artiste va bêter na bango, bayaka na bango, va bêter na bango. Mais langue n'est ce que comme problème. Et là ils ont cassé musique congolaise comme langue. Mais il y a des artistes qui font des efforts locaux, ils n'ont subi. Moi mouki en anglais. C'est une manière kaka, il y a un drapeau en moka, il y a faire flotter drapeau en moka. Mais la langue c'est une grande barrière pour la musique congolaise. Parce que Valide biso vendre en États-Unis kuna. So côté par exemple na boîte de nuit. Na boîte de nuit pena boyana ba américain ba gabonais. So yo ki ba betelo nzembo faire, c'est que DJ wana za congolais. Père moni ba ndekone tom sou ba congolais ba so ba betelo manaki. Ya faire rigola. C'est que DJ wana za congolais, amoni ba congolais na kata salle. So ba betelo nzembo tom sou ya héritier. Au moins DJ wana so hollandais la zane congolais. Il y a moi qui no betra tom sou na boîte ça. Mais so que par exemple na ba shoot club ba boîte par exemple bandeko ba hotala ba limisanga ba fi ba bina ka ni ken piana na ba shoot club kuna oyo kate ke ba betelo nzembo ya falito ya faire to héritier. Pourquoi? Parce que DJ zo beta na za tom sou mundele ayebi ne tom sou musique ya faire héritier ayebi musique héritier ta musique ya falite. Parce que qu'est-ce qui fait que DJ wana yeba musique ya ba ndeko na biso ba musicien congolais, c'est la langue. Vous comprenez? Bango boye, parce que là on a sali facilité que DJ wana abeta Burna Boy na facilité, abeta Davido na facilité parce que Davido zo en anglais. Malgré zo en anglais moko boye, ya mabe. Vous comprenez? Anglais na bango na accent ya langue ya mboka na bango ezana kati. Ezalo ka français ba ivoirien. Na français na biso ba congolais ko kanite. Biso lo ba pena vrai français ya kitoko. Ivoirien so lo ba français on comprend moment ba accent ya ba dialecte na bango etikali na kati ya influence la langue. Ndenge mo ba Nigeria. Soit le anglais, you are my brother, oh comprends? You are my brother, you are my sister. Hollande. D'accord, accent des alliés, mais l'essentiel des années. Américains comprendre que au lobby sister, au lobby brother. Parce que langue, il y a un moment que l'artiste fallait pour pas faire un effort. Il y a le français, il y a le anglais, juste pour véhiculer un message na banze mbonaye ba tu vas comprendre yango facile. Mais difficulté ce que au comme place ni difficulté au comme na marché. Biso to na marché francophone, bango ba na marché anglophone. Ozolanda, parce que kolongwa na marché francophone, pour oya na marché anglophone au s'imposer, ils a difficile makasi. Ils a difficile makasi d'abord langue et causer aux barrières. Deuxième des choses, ba manager na yo pe. Vous comprenez? Ba na ba contact pénaté, vous comprenez? Na ba société industrielle au akuna. Vous comprenez ken piana. Yango ça difficulté, mais toutefois les artistes et musiciens ba bunda. Les artistes et musiciens congolais, babundaka, bayaka, babetaka na bango, babundaka. C'est en fait. Maintenant, babetaka wana na ebité. Aux peu de chance, il y a autant, il y a un concert, il y a des congolais. Presque tous les musiciens congolais babeta aux États-Unis, nazala ba concert na bango. Tous les musiciens batba excusez-moi, nous appelons na Kinshasa. Ouais. Là, tous les musiciens congolais au baya au beta aux États-Unis, nazala na bango na aéroport. Na sala musala na ngai tant que journaliste ya recouvrir événement ya kosala ba interview sur côté na YouTube au monde 2019 tant fallait pour payer au beta 18 tant 2019 tant fallait pour payer au beta na États-Unis précisément na Dallas en Zalaki na couvrir événement tant que journaliste na sali ba interview na sali reportage na sali musala o na yekola o na tangela. Même aussi ton fabrica za yo beta na zalaki, même aussi ton ba wilo ngumba ba yaka to zalaka, ya josara yaki to zalaki bina filé, ayaki to zalaki. Donc je fais mon boulot et j'exerce mon boulot en tant que journaliste. Mais c'est à toi si vous poser ma question par rapport ya ba concert, ngana détaillé. To fumula voilà. T'es vidéo. T'as la volé c'est qui déjà que il y a les rapumeux fumama. Le bada obugama to fumula. Avant to kota mama concert ngana e banzembo featuring fallait sala na R Kelly wana. Et kota ba américain moi. Bon. La différence c'est quoi? Featuring Falia Salina R Kelly. R Kelly a un album ya Fali. Fali te mutakei un album ya R Kelly. Ce qu'il fallait kenda ki un album ya R Kelly. La charge de la promotion, il y a publicité, il y a marketing, il y a maboko R Kelly. Et voilà, ngaka chango na ba chaîne nyonso, alingaka teka susu elonga Fali na komba Fali makasi. Mais R Kelly mutaye un album ya Fali, ba yembi na Fali. Dans la charge de la promotion, il y a publicité, ils ont revenir na Fali. Alors na ba chaîne ya poto, ils sont différents.
et a te le roi biso oketi kanzembo non yondo futi donc na ba chaîne le roi ba MTV tant ba beta yo bango nde ba futa yo parce que ba américain to ba otala benaki joyo to futa ya zani américain te a futa taxe na mboko ta vendre rate ozomona ba beta yo penate ba chaka ote mais ça c'est déjà arrivé que de raison intérêt ba pesi plus valeur na ba musicien na bango ya mboka na ba o ba vandaka na mboka na ba futa charité bien ordonnée nzembo o fali a sala na arkeli na ba radio pena ya États-Unis bo ebetaka te mais biso to yoka yango communauté congolaise to yoka yango parce que so moni un américain ken piana musique congolaise ils ont influencé sauf de l'américain on mona zaka na milliers congolais azaka to mususu na ba master ba congolais to ya ba africain ne ba faire découvrir que moni artiste il s'appelle Kofi Olomide moni artiste na biso il s'appelle Fally Ipupa il s'appelle Ferregola il s'appelle Héritier Watanabe mais est-ce que un américain mundele to noir né grandi aux États-Unis a royé batom sous héritier na miracle ni na mona bango to solo la masolo na koma na bundese balobi kende na tame yoko fanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi esra yo na nyene yo le tam yo na nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Donc ton cos, mais surtout, c'est tam voyage. Aneo, neo tam aneo, kumba bisona nzela lola. Aneo, evandelia cuire. Aneo, wifi à bord, mais la lola. Batrouwa biso batutu kaloji. Tant que tu es tam voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Parce que yonanga to yebi Fally parce que total qui na TV. Parce que to yoka kinzembo na radio. Parce que Ken pia na yambaka bango na émission. Ne to yebi artiste. Si go dans les États-Unis na ba radio ba betra ba musique ya ba héritier te na ba radio américain na ba chaîne à télévision ba tchara na bango te na ba MTV na ba légalité parce qu'on a miracle nini un noir américain on yebela bango le loto mususu c'est facile un noir américain découvrir héritier toi na réseaux sociaux azato mususu ami na ba congolais na ba Facebook ken pe na postaki amoni talinzembo aleki maga comprendre le côté wa yoki na nzembo c'est en fait ça nzembo fala emana arkeli c'est une très belle chanson et ça na ba vie belé ils ont honneur ya mboka na biso Congo comme on a l'un des fils du pays le roi Fally Ipupa koyemba na légende ya R&B le roi Arkeli ils ont juste honneur ils ont drapeau ya mboka nde ils ont flotté mais yo benye légende mais tout le monde a émission salama ba bebisa biso ke Arkeli za lokola Raja Kula kuna na ebite bete son lisolo Arkeli muke Raja Kula na vini na Kinshasa sombara château j'appelle Rai quand yo zolo ba Arkeli za le roi Raja Kula Arkeli za na château wana kulu tu nobla cha musaka mta ebisa biso na émission bon ken piano moni ndenge musaka boti blana ndenge robotanga donc on a éducation dans une famille très tous ala na aucun jour na tikala manqué na yebi ke batu nyonso bana Dallas ba yebi ke plutôt pas les bena ko manquer batu respect za dans na maté donc je peux pas me permettre na ça mambubla na salagi ya revoir na plateau ko dénigrer papa roi Musaka da papa pananga donc je me permettrai jamais ya ovanda na répondre Musaka et longa na osenga na Musaka eza moko ayeba ke musala nyonso na vie ezaka na passion âge mo batika yango aucun bien na so comme na 70 ans ça sous mambo te a pe ma ozo ba mbonga ba locataire o comprendre a popola banzinzi koko ken piana ozo so esenga pe na Musaka assez discipliné pe moi moké quoi et ça bien bon ngana ko répondre Musaka mais Arkeli là niveau Raja Kula te Arkeli au tient niveau Raja Kula Arkeli à niveau c'est Raja Kula ta trophée moi na mboka ba pesa yi baba yozo tu Arkeli ozo pesa connotation Raja Kula ezo ta no mudo non millionnaire non ari non millionnaire
ayemba banzembo ekanga monde entier mobimba Raja Kula na vina na nzembo mote Raja Kula ayeba na danse mais respect na papa na biso pe à son âme mais kozwa mutu loko Arkeli po ayembi na Fali yo loko linga Fali te opesi Arkeli no commissaire niveau mona Raja Kula ouais rakuda on na niveau Arkeli te ouais on na niveau Arkeli te ana chanteur Arkeli soko chaya yemba na mutu bo live na Kinshasa bo chaya na ferry ba chanteur ba yemba na Arkeli za ferry ke bando yemba bo kwa za chanteur a rapper te a bena chanteur voix vanda yemba yoko lo bateke lo kwa Fali nga linga ke ta yembi na Arkeli na niveau Raja Kula ana combien de chansons na carrière ni Arkeli après Michael Jackson na R&B King of Pop yaki Arkeli ya ba jete ndeko nanga ada star ya munene ana mbongo azana nyonso ada star asala ba disque azoba trophée nyonso ba pesa en États-Unis nyonso so yo HR kuta comme na niveau Arkeli très bien so HR a comme na niveau Arkeli donc oyemba na Arkeli da ba jete et ça juste que les gens qui n'aiment pas Fali ngana Gaulois mon avani Gaulois ayebi toyebi na Gaulois ya makila na kuna na kobanga ku binote donc na Gaulois ya makila fanatique à faire petit à Fabregas mais ce esengi na loba vérité na loba rende vérité viens na yebi combien de batuken pe na sola na bango denga sola ngana bango parce que yeza mamna ngaza mamna il reste guide na ngana ndenga presse pesa nga makambo mais na okota mambo nyonso te so esengi to loba vérité donc l'artiste fallait yembi na Arkeli soko yebi singa Olivia azalo kwa atom susu rebo je peux comprendre mais kocha Arkeli na niveau Raja Kula c'est une insulte à la culture américaine a star amunene yo tchela niveau évoluer na biso na 6 ans oyambi ba musicien ebele kuna ya liboso za ginani o assista gina Fali tout le monde a comme Fali l'habité maman il est quand bien en fait les gars ils ont bien l'artiste a comment qui a sala qui tourner na ye a betaki ba concert na ye azwaka mbongo na ye a caché pena boye l'artiste va pesa ki ba caché na ye azwaki ba mbongo na ye bien betaki sur le plan production de l'artiste pena betaki mais est-ce que le problème avec l'orchestre de Fali za moko félicitations à l'artiste parce que betaka sala ka tourner ba concert ba tout ba yak parce que le problème avec l'artiste de Fali il oublie que Azara Congolais soit comme dans podium. Parce que moi je ne peux pas, si on a foutu bon on a billet na kota concert à Fali, ils apprennent na yoka Azmak, na yoka 1 minute, na yoka kitoko, Gazi, tante. Parce que vieux temps comme na podium. Abo ça dit que bande connaît ba Congolais ba na salle. Tout le monde danse, ce soir c'est la folie. Kabanzembo wana ba Kenya ba mata. Parce que ya ko sala nini. Et ya ko sala des photos ba Congolais ba bimaka bazala dessus. Vous comprenez? Ah, Fali pour pas vieux. Tu foutu pendant $50. Tu as zéro bête la personne attente. Tu bête la personne li puta. Vieux bête en côté. Après Fali pour pas. A bête à peine ba RBLT. Au moment où on mata 23h 0h45 à Kiti à Kei. Tant à Kiti à Kei wana. Atigi biso na o ba bengaka soif. Vous comprenez? Tu tigal na soif et artiste. Des fois et ça les matro. Parce que tant que ça les matro et comment on peut ça ba tout pour ça ya ba artiste mususu. Pena soto aki tana bina filé mais ero to toki voilà soto aki na chibe ero to toki parce que congolais tanga zo ya concert ayebi na yo toka parce que on a na kota concert ya grand prêtre Elmar nde na kota wana na toka te na futaki $50 pena mais na toki te mais au moins na podium ba Kenyan ba Mati ya basi parce que bango ba toka na banzembo na bango ba lingaka wana Sweet Live bango ba toka na ba Sweet Live ba to kana banzembo na bango Vali on comprend c'est ce qui est tellement mabe pas vient sur Fali il ne pense plus on comprend il y a bande connaît ba congolais dans la salle et plus concert peu ou mais la raté au monde vient pas matin un peu moins retard c'est ça mais sur le plan caché boé l'artiste touche vraiment parmi ma mission bakenda ku il y a zo likolo na bango likolo ba nyonso ouais mais ça c'est côté que tu dévoiler caché à mon touté na média on comprend que monta va pas s'arrêter mais ça va que l'artiste touche on comprend so ça na des congolais va pas ça bango caché à likolo pour un producteur parce que pour un robet ça tombe sous artiste et musicien le roi bien filé ngana to robet ça ngamo pe na 20 na robet ça na robet c'est concert na ebi monta senga na ba pesa na zangi na ngote donc robet ça peut faire parce que na zui billet na ngato monsieur à first class bu ya prix ya caché bien filé
mais si on peut fallait mon to sangani D3 au moins siko to sanganda sous D3 yo tchenga na tchena tchena to beti fali mais to bet pour on bet ça artiste mususu mon écouter nango benate écouter ba salo ba beti so masolo ba Apollo boyina boy na habité eza sale yo pe vali oko kende kuna au futi mbongo lobi na za artiste ba on peut so ba air na OK pendant 2 heures parce que tout aux États-Unis ça se fait par heure ba biso pendant 2 heures par exemple $500 la vali au tche micro na muto zala to ba no yemba ko eza sale et a commercial eza sale ya musique mais ba Louis Sarango faut fouta pour bango pe faut ba fouta taxe à l'état faut ba fouta ba travailleur na bango eza sale Apollo eza sale ba sala minene rebelé ba tonga pe ba sale mususu lelo. Mais Apollo peneza par basali. Mais oui, Apollo ezali ba Lincoln eza ba Madison Square Garden Lincoln théâtre. Yeah, eza ba sale rebelé. Bino ba bika ba sala ba musique, po ba sala ba catch. Et dingwe ba ko ke bunda kuna tolo belete. Eza ba sale rebelé. Eza ba sale kaka ya musique ba betaka. Voilà. Bon, tout ça virgule, tout sauter côté Fali, artiste ni ami baloko. Nazalaki na après Fali pour pas j'étais avec Fabregas. Fabregas dans la première première fois aux États-Unis. Oui. Il était avec moi parce qu'il me connaît très bien. Depuis Kinshasa il m'a aimé, alinganga on appelle alingarae. Ayaki tozalaki abetaki ba showcase première fois yaka beti ba showcase après azongi. Parce qu'ayaki yemoko. Fabregas ayaki abeti ba showcase deuxième artiste j'étais avec Fabregas. Dans Fabregas et les gars qui bien en fait showcase na concert live et qu'on a pris monté si Ozolanda soki lelo bengi si Fali na boîte ça showcase au PC mbongo monté na soko bengi na groupe na ye so bengi faire gola ça showcase au PC mbongo monté soko doit inviter na groupe alors showcase et les gars qui n'ont bien showcase et les gars qui sauf que l'artiste Fabregas ayaki au mauvais moment sur deux plans. Sur le premier point année où batu bazelaka Fabregas aux États-Unis yaka année à Yamado que succès wana ya Yamado parce que tant ayoya après déjà Yamado succès nango ici là ayoko kutana susu na COVID-19 non mais corona ayoko kutana susu na corona déjà soin corona bandaki batu bakomaki kokima ba troupement voilà mais par ça l'artiste a betaki ba showcase nae azwaki là nae après balugaki azongaki nae mais na tour tu assister te a tour na nazaki na bina Philippe depuis tour Fabregas nazaki nae tour azala j'étais na aéroport sotali ba vidéo au monde na aéroport na caméra na ça boulot j'étais na caméra na ça la boulot normal si tokei ba danseuse ba ken hotel si ba danseuse ba kimi si ba concert betami à Dallas ya liboso totalaki peigner la mataki nazaki jusqu'à la fin ti azozonga tozaki na vol jour moko allez ba détecter Chomina Gina ba na corona allez ba kena bango en quarantaine après ngana ye bango batigala ka après ba tozana bango mais tozo yo bi oza pena mutu pire Fabregas tozo message mon na pas na bi ya plutôt ko échapper ngote que yom do kimisa leki na biso merveille Yamado na kimisa merveille Yamado ya kimisa ete yenda kanga kai merveille kimi ya landa ya kanga e pas ongisai yenda tu peux expliquer biso akanga kai pourquoi non en fait ken piano omoni yo posa aux patrons de société ou les fimbu na fimbu moni so memi par exemple Valdi na poto au memi Valdi au memi ba travailleur nyo sona master so cameraman so ba zongeza esengo na yo mais so ba kimi ba créer le d'abord société na yo problème na ambassade cela veut dire bateau ba koya ko sala na fimbu après ba romona pasi moko boy o bateau liboso ya mabe ba salaka ndenge moko na ba Fabregas azaki na besoin ya ba artiste on a pourquoi parce que az artiste ana carrière moulai au monde batu bakima ba Fali bakima ba faire nde bango pe bakima ka wera ba yebaka te malheur ni ba causer na maison ndenge Fabregas tous ces gens là bakima wera na poto ba yebaka te malheur ni ba causer wera cause nango yango wera kende na ambassade de boyo pesa e visa parce que yo moko de plus de 50 personnes batika na poto ka na société na yo donc société nous a sous na crédibilité te na ambassade ba pesa bango visa yango wana to komaki obligé de Fabregas ba mission ba uta ko kima na France c'est déjà un choc pour l'artiste Ken ils ont maman na choc donc yo za patron société yebinde salaka
donc ba yo kimo susu na États-Unis pe ba mission ba kima eza ba n'importe quel musicien te et ya ba figure emblématique ya orchestre base ya orchestre logo en orchestre Fabregas eza na muto na succès te ko la merveille ate merveille pe na koma ki image ya Fabregas donc l'artiste Fabregas a chaka mayele sourier a imposé sala ya fula e donc tant moi na wana merveille tant a koma ki dans les États-Unis que belé ba ko yambaye les gens sont bando zelaye na concert ba mon spectacle nenga binaka a live ken pena yo nga tokolo na mboko combien de fois tokenda kozela BBC na concert très bien tokenda kozela ba sœur na biso ya quartier la terre yo ko tokobetela nga lisolo à l'époque na banona nkel koza mona moke ota la clip ya loi likolo likolo mir bo zela bo mona danser zonani c'est Fifi ozelo mona Fifi nenge moko dans ton artiste a commis na point wana yo nga mutema na émission parce que songa na longwa ke nga pasi que parce que na pesa qui forme mon émission que mututo ebi ke pito pala roloba français qui toko vandi après yo yé au pesi makam c'est comme ça s'est passé merveille aza mutema ya Fabregas ebi ke na orchestre na nga a pesa makam na podium départ ya héritier bi niveau choka wera ya ngwana leo maison mère kufa parce que héritier aza sous-souté olobi dans la vérité départ ya héritier tant à longue maison mère choc ya wera yango maison mère ekufi lelo ah bon maison mère ekufa orchestre bakundaka ngo te nde bakundaka mowei bomemi yango na lilita te orchestre tant ekufa yo nanga bena to mona ke orchestre ekufi mais matanga ekosalema te morgue orchestre ezala te cimetière orchestre ezala te mais miso obata ba oso tokendo na logique après héritier tant héritier longue maison mère ba départ esalemi combien na tigala yakuna tina merle bouton longwa so ba longwa la ini après héritier na maison départ héritier la maison mais album ni ya maison mais c'est sous succès parce que bino linga vérité non tous on merveille ma de harmonie hein tous on parce que dans toutes nos questions après départ héritier na maison mais album ni ya maison mais c'est oyo et comment banzo ibayaka non biso to ba journaliste to za troisième pouvoir ya mboka. Ces gens-là, quatrième pouvoir, pardon, merci. Ces gens-là nous doivent du respect. Bah on va tant la musique, t'es au tant la journalisme. Vous comprenez? Bah mais ici, bah voyou, biso doit voyou. Politique américaine. Vous comprenez? Toi tu rappelles les lois américaines, bah pas biso na Kinshasa, to lobby mbanga passe. Oto kotinde la yo, to kosi iso ndako. Non. Toi Valdi, toi na mboka loi. Mboko to vanda pour la première fois to moni directeur à cabinet chef de l'état qui n'a pas prison. Donc toi na mboka loi. Yo longola makolo na yo, yo tumbanda ko ken pia na bana na ya. En au monde un peu mam na oti. Toi na mboka mibeko, wana mambone batanga ba Mobutu, ba Saddam. Te voulez le na to vivre. Na zo lo ba vérité. Ozo comprendre. Yango esali ke maison mère kufa. Orchestre kufi lelo. Les nzo il n'existe plus, bakanga maka na nzeta mbila no bakita te ti lelo. Donc ils ont évolué. Donc sur le plan ngo sala ki que artiste la qui a besoin, apis bakima nini, bakima ata après concert. Bango bakima avant concert. Aujourd'hui, bon bakima pena avant 2 jours à concert, il y a des campagnes à mabe. Oui, bi ba te belé ba baya ko ya concert pour merveille azaki. Voilà. Et ça le roi Ken puis na memi délégation na France. Parce que yo yété. Et puis ba tu comme ba lingara, ngamo na vendre na sebela na. Vous comprenez? Parce que yo yété mutu musu lingara pe Ken puis na te. Vous comprenez? Mais mutu musu alingara yo Valdi pena taka pena faire retroté. Non que pesa ta Valdi mbo. Vous comprenez? Parce que yo yété mutu musu pa ko yane ota Ken puis na te. Ba bera de point des abou d'abord. Voilà. Ma physique quelle est le voilà. C'est ce qui s'est fait que ba te belé parce que yo ko sala que Fabregas za na moi et loko nzamba tchakatine ba te belé ba lingara ye. Ken puis na je m'attendais pas na okuta que Fabregas za na public na Kinshasa ko le héritier. Je m'attendais pas. Au lobby que Fabregas dans le public na Kinshasa ko le héritier, je m'attendais pas. Ah nango. Nazaki na concert héritier ya Roger Ngandu. Ezaki piaka. Maintenant on a qui Fabregas d'invest plein. Tout américain loba. Te le loba tout américain loba.
esenga ye mpe ndenge oyekini otambola mpo biso to otambola te yo otambola te na azotambola nga atamboli nake concert héritier nake concert ya héritier na mataki ntina podium na bamba héritier la vie na nga ya kitambo nake concert ya héritier nakuti mpiaka mais na ye concert a Gombe fo bakana Gombe bon invest eza ya na Gombe pe ga invest pe ya na Gombe ga te invest na RTNC lingwala eza de direction ville tout américain loba ozolanda na bosa na mwa Kinshasa muke mais tongo ye Gombe ou pas Gombe o ba oteka lipa 15000 fois lipa na cité 15000 yo longa makolo ke somba na Gombe o somba na cité to batu Gombe donc kenda concert ya na kenda concert ya héritier ya Roger Ngandu ça gimpiaka face à Ifasik ya face à Ifasik na ye concert ya Fabregas d'invest plein donc on a plein public et ko ya Fabregas donc moi il y a peu sur lobby na héritier pe za pe wana ya et loko simbi te ngana ya sur lobby na be sambongo na non arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie oza mobimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa osoto na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. nayaki dana quand on est ba bandrole mataki ya Richard Betaki 15000 francs Fabregas bataki 5000 francs so ya Roger Ngandu ezali combien c'est ça ya Roger Ngandu ezali combien Fabi que mutu mo ko sala émission na Grand Hôtel mais sali deux vies mais auto sala sali 100000 vies yo to tala ke betsale mai na Grand Hôtel nazo peso exemple pas ok na ngawana nazo peso exemple donc yo robeta concert ro sala émission na Grand Hôtel mais tala mi deux vies mais ken bien na sali na Denis le sina balabala sali ba 200000 vies ozonga ko yebisanga mamba 15000 francs na 10000 francs te mutu alingi yo 5000 francs wana ezolobelo te mais on contre concert moko juger malamoge Fabregas aleki héritier na public ya na kindeni non na habité yo pona yo héritier aleki Fabregas na public non tout mais tout les pas na yo bon on nga na monit nga na zoloba o misu na nge moni bon yo misu no so e monaki ke héritier Fabregas héritier aleki Fabregas c'est à toi de dire mais ngana ke concert ba jija public na concert si so où est ratoye ba ki kazaki l'artiste le plus populaire c'est pour na ba concert na ba répétition na parce qu'on a répétition ya Fabregas na Marie-Lise à jour wana teki billet na tous les cas qui on est plein tout le monde qui vraiment voilà jour wana billet à 3 millions les carapé héritier na avenue Victoire wana en tout cas na mona rappé donc na bato ba ozela mbongo libanda na bato na kati dans mulunge donc on a lobby au miss dans monaki dans l'artiste héritier soit obtenir une rigueur donc je m'en fous mais ça on est boyé non ba batou base musicien tikali mutu moi je fais mon boulot dans le ba au miss dans moni quoi donc voilà il est merveille ouais merveille au kima lobby nango parce que ayaki déjà une intention au kima ayaki déjà une intention au kima parce que kotala de longa merveille aéroport ezaki ya mutu na sengote père États-Unis za France c'était so kiti au seka mutu au sexo te yo mo seka no mboka no seki miso sepeli États-Unis les France on so comme les États-Unis au rêve sur France te nga vandi na réparation te
na mboka na rêvé te na okende nde na sombi billet na kei mais muta na Paris commentaire il na baby muta na Paris a rêvé abeta tour voilà nga na za na États-Unis na rêvaté soki na yoki posa France na sombi billet na kei mais muta na Paris a rêvé il faut na mona Miami faut na mona Los Angeles na mona Las Vegas vous comprenez mais nga avandi be na rêvé France na ke lugani na banda ko pro non nga lugani tout ce américain te américain zoloba yende mutatambolaki asala pescal na Belgique satika ye mutayi na sala ide aska si mon entre ya lola na côté na bino ya lola pe non en réalité yo vando yo tamboli trop ya ko finga te ba ndeko ba fana na Belgique ba limbisanga ba fanatique pe ya film na film ba Belgique ba tenir so rigueur te ba bela en Luzolo la pesi mbote donc Belgique ya poto kala tout ce américain na cause bon na ndenge ya logique aloba vérité parce que koza Belgique koza tana afro de l'équipe donc Belgique ya poto kala donc ngaso na comme na Belgique nde na longwa États-Unis na comme na Belgique na mo neti na longwa place bon na na fulu na fulu ko na fulu donc longwa mboka longwa Dallas olongwa mboka américain so penaifa américain ye mboka ba Joël Salambi côté nga rigueur to les américains d'azolo so longwa mboka longwa New York to Manhattan to Miami to Las Vegas au kitimba mon na Belgique au monde ba longwa lio place mo amemi on a fulu parce que tant au kitasku en Afrique au moins net ba que en enfer pour atmosphère voilà atmosphère bando mon na de en aéroport dans ce bail en Afrique il y a net place ngoso azobima bon exemple Afrique est un continent na biso on est mieux chez nous chez soi na mabe nango oui mais réalité to monde que ah place to utaki na place to komi lelo Afrique faut to bunda makasi faut bunda makasi en fait c'est ça tout le monde en réalité ba artiste ba danser à Fabregas ba kimi wana tout le monde luka bango parce que artiste ba uto kimi dans la France au moment où ba départ ba musicien ils a l'une des choses et participer à na liwa vient absolument Kester Ken piano si vous comprenez yeah parce que ba Ken piano mon choc so aux choc lelo aux lobby aux amisa muté mais comment on a problème oui nous coloquez pas docteur ah biso tika o raisonner so docteur comment biso da tika o raisonner c'est comme on que débit à maladie mo nge banda na nzoto to DG bandi donc l'artiste Fabregas ba musicien nyonso ba kimio par exemple na France ba kimio na France au commis sous les États-Unis ba kimio avant concert attaquant des poètes choc wana et beta qui pen artiste a montre tant que il met beta qui biso pe tant que ken ata yo ngo ke la e mawo na bo monto be po so monto za susu na sens ya mawa ta ko million a ko nyama parce que lion tant a dévorer mbolo kwa za na mawate so rage ni de mati donc na bo monto boy mutu normal yo ke la mutu mawa to ke la artiste Fabregas mawa na tala non c'est quelqu'un qui m'aime beaucoup. Bon, à considérer la chambre, to côté, to vandi, to lié, c'est déjà une façon de considérer mon tout. Il y a un autre monde qui to kendaki, to c'est pour monnaie, to kanga merveille. Mais après tant que koutani tom sous na moi na bato. On voit, moi na bato, ça moi na moi si. À expliquer la réalité mon beau. Car il y a so zong singa tom. Pour ba koutana ginaï, bato bazala ginaï. Car nga mote. Bato bele ba monaï, bato bele bazana e. Moi na tongo simi moi na bato na liboko kena ndo biso ba réalité vie na yeke ya ta la famille nga na wuti. Ta la boy. Parce que yo bimando ki via moi na bato. Moi na kankoko. Yo lo bigo moi na kankoko. Mais à cause on ne pe Congo. Parce que so vie basculer na Congo. Allez là na Combo non. Monte ko cha makala moto mo liko non. Ozo comprendre c'est que quand bien mon musicien ato kangele na ndaku boy na poto so ba ki mo ki maka. Aki manega. Aki manega. Dans les points et là ma beka basala ki il fallait pas si ça t'a tourné. Parce que les musiciens ne savent pas. Au moment où Valdi so quitte l'aéroport, hein? Quand il va quitter l'aéroport wana. Neba kanga ya mokili mobimba na pays nyonso. Yo za na droit saisir identité moto te. Neba kanga ba saisir illégal. Yo za no nani. Moi-même na Congo mutu ana droit simba passeport en bato ya aner. Si. Quand aner mutu ana droit obtenir passeport na yo. Yo kanzane to sala passeport en affaires étrangères express. Ça non express te. Ba na droit de saisir identité noté. Ba biso kana ninga ki noiserie ba ça moi 50 pour le passeport non ba.
parce que mutu a droit au saisir identité à mutu na Congo ne tsaisa année parce qu'on a pas to mutu a droit au saisir passeport nous ça la police to l'état vous comprenez on a droit ne ba musicien ba mema bango na poto secrétaire azui ba passeport nous soit kangi mais on bengeli police ba kangi les musiciens ça que première fois comme on a poto ebino loi ya mundele été ozo banga kaka kende ozo banga kaka ozo banda en réalité ba musicien ba kimaka na bango ezaka azo banga déjà na président mais en réalité Robert no pe concert o ebisi leader no ke na ozonga na ngate so ameki misi mobulu mbila tongo ya nini balba zong sanga bazong so ba séjour et silité botika atika la non okotika na pa pozongi non mboka za mboka loi eza mboka mo développer ba mboka loi eza développer donc ba mission ba kimaki et ko sala ke ton merveille akimi nzamba tchelo boko likola fabrica da beti concert plein et au sa soupe que collègue Denis Lesi Mupenya Penyel azaki na concert après ça makambo na amata tout le monde on a son moi c'est matin après Penyel à moitié ni ali na robe mais tout le monde na ba partie intime bima libanda tout doit charger vidéo kuna bon ngapena nidité à moi si na rolo belon na TVT hein très bien ba maman de babota biso ken piano moni même yemo artiste Fabrica za ebete que moi si ozo matazani on comprend même yo lingate ni to se mission moi si moi ya ni non toi na bana basi to bota bana basi sauf que mona muto en éducation na e moi si mu super pour ça les habits mana musicien et artiste na préféré ken piano yo vandi à combien de fois basi baluki ba bimano e belé yo vali basi baluka ba bimano te toi mi bali moi si moi to me la mai muke mulunge makasi donc ça azolo ba 5 millions pasteur Denis Lesi absi pechana be ndengo lelinga ngape na lelio ozong sina mwana muke donc en fait ça bon ken piana mutu na mutu ça na éducation na ye la fille a mataki avaki ni vous comprenez ayeba ke loka yaki ko sala na podium voilà vidéo pe bimi lelo le mal est ça que la façon dont on partage la banalité à bandeko na biso basi ken piana et ça la nga pasi ken piana moni to partage rango parce que bato wana bazaka bandeko na ote mukolo vidéo ndeko no ekomela yo obo uti mama moko o ko tindela mutu na WhatsApp te donc siko moi je demanderais quand na bandeko ba congolais nyonso ken piana na ba Côte d'Ivoire pe ba sextape salema est-ce que ba partage rango de biso partage non non c'est nga na bandeko nyonso ba congolais na fimbu émission munene to ba opesa na bandeko na biso valeur moi si nyonso za ndeko na éducation bantu maman nyonso za maman na donc sextape ya ndeko na we la partager en point talent yo moko aussi supprimer na yango parce que on gagne rien échanger na pe loroté après 2 jours moi si on mo na bala tom so yebi no pe yo souté tom so pour déranger aboyi mais de au mo na sextape na. Donc ça change rien. Tout ceci c'est côté Fabregas, merveille Amado, dans la réunion allez là ingaité. Allez là qui m'a ramené, on parle après accueillir, à vivre na aujourd'hui, bah ça la vie na bango, sauf que bah y a qui na société pour na durée mon robot est déterminé. Bah on a la paix dans contrôle quand la société mais le roi bah kimi, on peut bah kimi bah on monte. Après sous nous le temps est bétami à Penyel. Lobby nango et au sala que accompagnateur na soliste bakimi susu donc l'artiste Fabrica atika liga lokwa na 2 musiciens atika na drummer na Shomi Holanda Shomi tellement dans la muta voix likolo ken piana on peut yemba parce que Shomi a muta voix likolo de likolo c'est facile à sala biloko likolo ayemba ba tenor Fabrica ça zo yemba premier et au sape que biso pe na Dallas aux orchestre na biso orchestre na biso comme on cours des grands. On a profité de ça, l'eau la moine en beauté digital, vient dans la PC moté. Donc qu'est-ce qu'on a vu sur le cours des grands, tout ça dans States Musica, Faustino Mokonzi na PC moté à Basamantos. Orchestre on a des échos ça nini et qu'on couvrir sur quoi Fabregas. Donc massa na Christian Solo, massa na Costa Banza. Ba eko ça ni ba eko couvrir sur quoi Fabregas. Na vient dans John, ba Betissima, voilà wana Anna. Ala Guinéen so Guinéen petite ndeko na biso ana ya bina na orchestre na biso
voilà la danseuse na ba fille bon na ba bina ba petit na biso ka nde bango ba yaki ba comprendre que artiste photo le yaki tourner en live faut continuer live de orchestre na biso na bandeko na biso ba chanteur le roi ba Jipako ba René ba Jiko ba accompagner qui Fabrica siko diront fan pe bando banda goya bah oui ba fan banda goya mais après déjà tongo ba tikali 2 ba vidéo qui déjà que Fabrica a tikali kana des musiciens Merveille Azate Brenda Azate ozomona ba musu ba magi décourager yango mona ba concert musu ezaki na population te ndenge pena ba concert à liboso ezalaki ozomona yo ba Merveille ba na influence na ba benda ba oui ba za ba cité ya combien de batu ba longola makolo na awa na Kinshasa ke la samba geta anya ebele vous comprenez Tanga comment mon benda ba te belé BBC automatique balaki na ba fanatique na bango ba yaki po ba mona bango mais après ça l'artiste a juste honoré bakpo et là comme la guerre na musicien muso qui mané na bambonga soaki ya ba production ba tazongné mais l'artiste ça c'est à respecter ka beti ba production na il pas à cacher bien oui à zo cacher et bongi na niveau na vous comprenez niveau de non ndengo au foot à Fabricas et ça no au foot à JBT vous comprenez mutu na mutu na ndebo sola ken pe na ndeba foot ka va ba lega na émission et attendez ba foot à Mati ka songo disparaîtra vous comprenez donc mutu muso roya Mati a préféré ton soir ya mbaye ofele mais yo ya mbe ofele te po yebi ke tout ça là-bas ba vie c'est la réalité donc mutu na mutu na ndenga si on va séjour et bien na Kinshasa na yebi ke na vie course toi na contre la montre le to katana mo mukia ya pito poison na ye mais avant ba jour rebelete avec surtout il y a tout na normalement quelques questions bon so to kata pa Fabrigas musicien mususu bina filé le kay ndeni ya le gars fa ko pa Fabrigas pas bina filé pardon ndeni Merveille au tiki talaki na suka mwana ndeni bon mona bango bazo banga bakima mais déjà vendu déjà bon selon les informations la femme se retrouve aujourd'hui au Canada qui a à Montréal déjà bota nebi sur notre roman on a juste ma publication comme ça mais baza pena quoi apparaître dans la société quoi que batambola ndé to tambola non te ko tano ko tabina filé ngate bo mwana bina filé ayaki mwana ko évoluer na biso bina filé ton aye afin de pas congolais non il faut te parce que papa moi na zo banate tu vois la vie privée là il y a tout le qui d'accord ça bazaki sika monta za komona longa mwana il y a pas journaliste ba congolais baza belesco Merveille azofanda wapi yo sko ton zemiane kota baloba ezara ya nani bon na ba page bache Fabrigas ba cha na héritier to ebite sikoyo makamba page balanda ngote parce que faut te ba place azofanda wana peut-être to koyeba eza pire afin de pas privé à nani privé à héritier ou bien privé à Fabrigas faut-être parce que place il y a zofan yo nanga lobby na téléphone total ki bache au vanda bana loba vérité bon message comme ça ya lokuta afin de pas vivre l'autre et pas vivre l'autre c'est l'autre message aujourd'hui mais na habiter ce que ça fait yo l'autre ce que privé wana ba fondateur ya orchestre héritier tu évolué la mission. Voilà, après bina fila eroya. Ouais. Quel bien. Après bina fila eroya, bina file ton aye. Tout ça qui na ye, ba tout peut bazaki na besoin bina fila ke beta la beta ebele. Mais juste au conseiller parce que nga za temps benga aide. Juste au conseiller moi orgueil na au moni respect na opesa o. Na ko boya na ngape. Na uti na ngape États-Unis na nga boy na. Mais la reconnaissance c'est ça la moto azala moto na vie guerre ça na Fabrigas et fouté l'autre et alors on appelle on sait so guerre mon il faut si Fabrigas oyoka ne yo bo yoka ngoi tu comprends neti lobby valdi pa no ça no guerre o tabena o moto na pesi makambo na fuli on comprend donc so ça reconnaissance vers moto a pesa un pas na vie et longole l'autre yo on va dire navona pena ken pena sala ngapi bankoti voyage mo ba ok Angola tiki nenga zui mutu mo film raté ça ke lota memi mais mutu on a lire na est-ce que peki senga na zana Jesus otaka ke za ba formation kaka si oui ba ko bercer au raté bina filé Fabrica da ko choper coq à jambe quelque part et arriva ken pena ba vient na biso ba lingaka ba musicien ba bimate kolanda te ko o aza bien te kolanda te bien ezaka nango te
musique congolaise la musique nous a basée sur la haine, la jalousie, la haine, ba coq à jambe ezalaka yo. Je demanderais au moins les lots. Ceux qui carrière par exemple et on a vu sur Ferrego les salamo au basculer mouké. Ils attendent à côté d'une polémique na Wera. À perdre cible. Lui son cible c'était Fali. Mais à perdre une cible. Fali pou Akimie. A tigé na débat na Wera. Ce temps faire comme ça débat na Wera. Batu bayebi na mama de Wera sali oté. Batu bayebi ka ke Wera mtafula yo. Directement na miso batu ba mono impôt impoli, ba mono ingrat. Parce qu'on a ba fanatique oh ya Wera, ba ko ya concert no. Ba OK concert a Fali nanko pour yo ozo manquer leader là bas. C'est ce qui a fait la popularité de Fali à Kinshasa. Vous comprenez? Fali pas revoir Fali revoir ne penien. Fali yo kasi Fali tom so buda profiter. Mais so check caméra au sala ngoté. Ah ça na ngoté. Mais on a pembeni peut on soit au bout de nevirambo ah vi mon chor ah peut t'aller du solon au bout mais so yo valide na caméra Fali respect mon pas mon compte vous comprenez ce mambo yo sur la rana vient juste des nuances des jours le bané donc petit na yakati camarade faire ya kalaye yenda ko biso ne faire se comporter ngaida biso to déplorer ka elo moko vi ba talent ya artiste na so to linga faire ako se retrouver na ba niveau wana te que na ba niveau mo au moins vite talent faire ça nango en fait faire na niveau ya corde vocale na niveau ya yemba on comprend Johnny Hallyday ou do yemba la faire te ta Johnny Hallyday grand chanteur il y a des gars ya ba niveau 0 parce que qu'est-ce qui fait que bana lo ba inonce bi ba persa makasi bongo collègue ba faire papa so tiki Davido à 2 minutes yemba na faire encore parce que là on est ça que artiste na biso to linga faire egola tozo mone na ba place to zelela yete biso to zela faire aux États-Unis na BET Award a vendre le micro au beta live on bon performance to zela faire na concert mobe tom sous na Manchester na stade mobe mais tozo mona faire na place wana te artistiquement boye sur le plan artistiquement boye ko yemba boye fallait yemba na faire te. Là, c'est la réalité. Ouais, selon yo. C'est selon vérité. C'est selon yo. On dit ma paix au attends, la beauté d'une personne dépend de celui qui l'aime. La beauté d'une voix dépend aussi de celui qui l'aime. Quelle beauté d'une voix? Quelqu'un m'a dit que, ni nyana ni boy. Wana on voix Fali wa. Wana on voix Fali. Comment bon yo avant ou après? Papa, to lo ba vérité, ngam na lo ba ko contredire ngate tika ba to ba commenter, ba contredire nga. Tu comprends? Ton na fula ki Fali ba bo sepela ki. Mon père avant ni. Quoi ebi ke ba pique ba nyo ya. Télé quasi vous de donc voilà, là c'était juste pour s'amuser. Artistiquement, Ferra c'est un grand chanteur. Il faut y bango. Oh, revoir. Il faut belo moko sikoyo. Biso a liberté pezalaka. Parce que mutu moko ko empêcher te lo bela mso sentiment. Va dire empêcher. Non, ils ont sentiment na yo, selon yo peut-être lo ba Ferra ebo emba l'équipe même Céline John to condamné. Na réalité peut-être biso te bi que voix neza commercialité. Bimis voix est comme un commercial. Ba commercialisaka voix. Voix est comme un commercial. Céline Dion a commis si voix n'est commercial. Pourquoi? Comprendre que il faut na toucher ba horizon voilà. C'est ça. Voix ça bien. Mais ils ont comme un commercial. Ils ont comme un commercial. Faute il y a quoi? Faute il y a management. On comprend Ken Piana. Faute il y a management. Yo l'équipe Gary Wele. Yo no vani bo l'équipe Gary Wele na succès tin États-Unis. Parce que yo ont comme un commercial tende. Kasi manager. Kasi ninge mo ko yo kasi Gary Wele l'équipe Valdi to l'équipe nga. Rien. À l'équipe était. À l'équipe bisote. Aza siko kana ba contact moko boye ya makasi. Oh yo nanga to lango parce que comme il problème ya management. Voix ya faire so que commercial. Tu as vu Kabi fort parce que Ken bien la voix ba OK bien exemple on s'ouvre Gary Nicolas Kabi trop. Akabeli ngai. Valdi. C'est là on comprendre. Les gars ils font ils à l'envers. Oui. Mais tu as l'idée, quel exemple? Pardon, ça vraiment. On a vu là. Il y a Garité. Viens en rappel. Ouais. Tous les États-Unis, tous ceux là, on a besoin de coûter mbote. Mais on peut exemple clair. Gary Wele na niveau Ken pianata. Na succès il y a Ken na legi. Ata bolia kana yebise ngam na lobby, ngam na oloba. Ah niveau no de. Na succès boyo na succès koleka États-Unis mais to lo ba vérité te Ken ngam na tala bino vali ngam na tala yo lo wa téléspectateur mon internaute yo lo banga lelo avant di boso na internaute nga na tala
Vous comprenez? Mais tu peux aller. voix comment commercialiser la voix. Et ça, c'est que Moutabota, maman, voix commerciale, les a raté. Il faut commercialiser voix na yo, ne ba Jay-Z basala, paf Dedi basala. Vous comprenez? Management, il y a bien, organisation, ba discipline na yo moro et ça que voix ne comment. Mais question on a tout d'accord. Entre deux voix sur bachelo deux voix liboso. Il y a une personne X to Y. Yo pour y a la meilleure chanteur, tout meilleure voix. Foyer mbandenya ma première voix yemba likolo ko. Première voix ou des salariés dans pété. Foyer mutaye mbandenya. Bon, on sait la différence avec nganda les nganda. En fait, d'abord, toi na yemba. Oui. Toi na puissance vocale. Donc puissance vocale il y a fait et différent des artistes parce que fallait la mutu na bino tant a falité. Au moins miel de son temps avec lobi na voix puissante. Héritier ko loba. Voix puissante. Il faut te monnaie beta kana ba. C'est une manière que mutu à comprendre les kambu bien té. Sans comprendre les kambu bien té, comprendre. Au lobara donc miel à lobi na voix puissante ya Congo. Vous comprenez? Miel de son lobby, je suis dans la voix puissante de la République démocratique du Congo. C'est pas dit qu'il y a une belle voix. Non. Performance. Non, puissance vocale. On a un ingénieur dans le studio de Boyebisango. Olanda. Et alors on a la moine Ebisangabi. Yo voix no ezaka makasi to. On a puissance vocale ya makasi. Vous comprenez? Nenge moko na ferry. A d'abord une puissance vocale, de deux a une belle voix. Vous comprenez? Parce que aujourd'hui, Moutouloura Pépé Calé, a qui une puissance vocale, il y a l'iwa. Vous comprenez? Mais avec une belle voix, mais belle voix Pépé Calé, c'est comparable à un débat batté. Il y a débat de les gars qui tournent au makas. Il y a Carly de les gars qui tournent au makas. Vous comprenez? Fali a une belle voix. Koyemba Fali a ebi Koyemba. Koyemba artistiquement l'artiste Fali a ebi Koyemba. Un grand chanteur. Grand chanteur, il sait chanter. Faire un grand chanteur. Est-ce qu'on a la couleur il y a ma voix boy. Fallait pour voix na eza plus voix morobo féminine. Bassine ba dora trop. Vous comprenez? La preuve en est sur la popularité à Bassine il a fait il a fallu dans la basse belé. Oh ba dora fallait que faire. Faire est-ce qu'on a une belle voix morobo. Oh moutounion son amuto ebi que faire dans la belle voix. Mais est-ce qu'on a commercialisé la voix wanate? Loco la fali pour pas fali pour pas faire quoi? Il a juste donc fali pour pas jouer juste qui malin. Qui malin c'est quoi? Il a juste compris que ça la guerre n'a fait sur le plan chanson boy, sur le plan koyemba boy et zwanga temps. Na obunda bitumbana na longate. À comprendre qu'il faut na kota na ba horizon où l'artiste fait à osa limiter. C'est quoi? À toucher dans le marché américain, Azara nominé na BT Award et si qu'a fait rigolo Azara nominé. Mais pas ça na quartier latin. Qu'on a quartier latin. Quartier latin. Yo yebité que ba grand chanteur nyonso ya Congo la plupart na bango basala pe banzembo irata. Ebele ba sa banzembo irata. Yo ni maneti ibatora yemba banzembo simba ate. Ebi niveau ebo yemba. La majorité y a faux chanteurs, auto benga ba faux chanteurs. Ne bango ne ba simba mboka Congo et simba nzemo na bango simba. Pesa les chanteurs mo ka bima na mboko. Bongo des fois au bando bengene. Bando bengene faux chanteur na Shockstar. Des fois on a dit traité. Ya ba doit vivre. Bon faux chanteur bima na mboko. Na bato ba que tu sala ba faux chanteur pena na mboko asala que simba za. Bon JDT. Qu'est-ce que t'es? Ah, yo so ba faux chanteur wa bima non pas figure emblématique ya mboka. JDT ba do benga faux chanteur. Abeta ba nzembo ça succès vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais ça dépend net singa a gagné faire na les net singa voix ya JDT en tout cas bersa to inanga makasi yo lo bisko bersa ali lequel lo binini JDT na sepela na yo sko sepela non mais ba musu on benga faux chanteur. La plupart des gens ça la succès et ba faux chanteur. Par exemple na ba faux chanteur te ko ba pali mbisanga pour na terme ya faux chanteur. Et ça ba artiste o ba rapena considérer te. On comprend qu'un piano. Donc voilà. Et neti na les marquis. Et si ka Gilles État et mina faire, yo s'attendent que Gilles État va gagner faire na banzembo kito. Rien. Yo e ba faire ndoyema. Mais Gilles État beta école e kanga beta Miami e kanga beta banzembo tout e kanga. Ozolanda. Donc Moutouloura Fabregas, yo ni mec Fabregas na maison mère na yembeli na maison mère. Ah yo ça si soit ça la qui tonga longwa. Jamais. Ozolanda. Des fois on nenge mo na Shockstar, Moutabilamba ba yebi ki a décorer podium. Mais tant nga longwa beta banzembo ça la succès à dégâts. On comprend? Ba amour scolaire,
bref année des fois abetaki banzembo ebele ya succès à dégâts. Alors merci. Nous avons une course contre la montre. Merci. Mais qu'avant qu'il était aussi à ce moment pour ça vraiment bien. Mais bateau bon les là bakulu tali no moke mo London. Faut c'est la so mo lo mo boy. Et là, il y a un faire le bien comme un musicien. Mais pourquoi musicien Normalement, c'est que lié l'utile à l'agréable. Mais moi, si on est aux accords avec qui, tout le monde a un mariage, tout seul, les sols, on a dit que Internet, ils allaient bouger, vieux vers qui, c'est que balada, Simon, Boueza. Non, ça qu'on a quand même. Non, en fait, on a yo, quand on l'appelle qu'on a peine. Non, il y a une gravité. Non, on tombe la coco, on a soit normal. À ce moment, papa Azobé, la comprendre. Voilà. Aza icône de la musique congolaise. Le patron Verkis qui est mon gars, Aza en convalescence, Aza en maladie. Ils vont prendre papa Zobé là. La famille ils ont s'occupé d'abord, on a un grand-père, on s'occuper donc j'aimerais bien être au bétal solo voilà papa est malade, on a papa na yo koko na. Yo ça la quand tu vois. Dobi. Non, n'aimba ténor, n'aimba première voix na boire rapé. Mais peut-être mon salon c'est oui, t'es ngana ba semble. Yo t'as besoin de ça mon boyem ba papa chéri botoko. Ouais, ngana ba biemba imbara bo fali mutawa chabino makelele. Ozo comprendre. Koyaka te soki ozoyemba biyemba na sensi voilà dans la pesi pe mbote na ba comme na soko beta apesi te ya eloko oyo moi bato mosusu bayaka wana aye azofinga yo balobela fere bakamsa ya yebi histoire bandeko na biso bosunga ndeko na biso artiste bosunga parce que babiso oyo tozala pena na artiste ozopesa pena conseil ozwa pena botamboli makolo bokeya mosuti wapi bato boya lelo boya msona flatterie belé ndeko na biso za ba défaut belé quand nde ya lobi ana ba défaut belé mutako yele copie mo boye oyo ko matisa mais ya zo comprendre te ya négliger nango ya négliger ta na biso oyebi combien de fois ko beba na bino yo po beba ina bato belé nango kota te en fait oyebi faire rigola aza artiste o ba congolais to lela en États-Unis le roi faire azate kolela nene taya obeta eza faire na JB okomona moni faire na JB bana maladi moko boya ya négliger likambo o yela bango ozomona mais falite héritier te ba oyoka yo ata ba ko accepter na nuté ba oyoka ozomona combien de fois ba tous les États-Unis ba olela faire rigola pour na mission mi balé ba balela en États-Unis so ba ke beta lo ba salar parce que fallait des bêta to comme na besoin mon ba bilongi misusu ezaka JB na faire moni JB na faire bala ba artiste o to zela bon on est obité ko fait des bêta memara ba fali ko fait ma baba bien même ba fali a bêta déjà pour la qui peut tourner mon à Montréal Mikolo hein ya on a rambo on a watana me faire oya pa na bino kuna héritier faut forcer non pas forcer il faut forcer héritier faut bêta sur 3e album so e kanginda ye ah est-ce que nous avons que nous avons qui guerre na bango na te Fabregas na tout le ba vérité vali tout le ba vérité limison gas tout le ba vérité moko moni vérité mon roimso artistiquement héritier ko kana Fabregas je te parle tant qu'un artiste mais na Congo balobaka héritier na fali bande moko fali a stade héritier pas au stade on a habité les côtés na vina ba Amérique. Bon ken bien na attend que na ba parquet dans ça par exemple vu ba séjour na permettre na parquet là. Ko comparer ba tout le roi ba fali na ba héritier. Ya na ba bête musique c'est un peu comparaison. Mon colo ya en États-Unis vous vendre en France. Yo mon mona ken bien ton di maraba tout pay. Vous comprenez? Fabregas abeta Yamado et a tib. Tube. Moni Kofi ana loi. Loi za tib. Soki loi bima lelo ngeza na ba milliards de vies neto na mutan ba vie lelo si ozo ba fali ana original ya tib fere ana chekele pete tukambwa na tucheze nzembo beta wana za ba tube ozo comprendre tucheze ana tube moko chekele pete ou et la tube o yango mute fungola giye na ba Afrique na ba Côte d'Ivoire et bandi o memae Fabregas ana Yamado ya tube fali ana original tube ane loko tube héritage tenga okena una de héritage bem esuka na kinkole na Angola
na Brazza. Nga ba pays wana na mona ngo ndiye royaume Congo, ba province ya Congo. Na mona ngo belate ko bimi. Na mona ngo de. Ba pays wana mona ngo ndiye za na Congo. Au moins Bangola ba Brazza na mona ngo ndiye ba province mo ya Congo. Na mona ngo pe na teke mutu abimi. Nga ko bimi banda pena na Côte d'Ivoire. Ou bano ke Nigeria, ou ke France, ou bimi. Mais le reste Fabre Gaspé, c'est comme si Aswa beta ba tibilora ya madona mais mais peut-être pas tourner. Kasi on zo bano te tibe komi na mboka wana yo faut comme na mboka wana faut manager aki azui production azui contact sauf là ça fali parce que na Madina Chopo kaza ana étranger. Mais pas que le chamo la chance à tibe mon quoi. Mukile pe la moto camarade na yo wana vie na commune donc Ken reçoit mon héritier. Voilà, après ça va me botter là. Merci d'avoir validé ta bonne opportunité. Merci Ken Piana, merci na Bana Biso, Philo Lusamba, Eska Barakuna Nandaku. Merci également à Mireille Kapinga. Je suis marié aussi. Mireille Kapinga. Madame Mireille Kapinga. Mireille Kapinga, moi Nanga Itan, moi Nanga Neraya. La personne va tout bas. Neraya. Bana Bambo. Mutu normal faut que tu na calcul. Les arabes pour l'état on peut son bon moment boy on a faut que ma bane be. O ko m'appelle surchargé. On va doliprane ebele ba tetra ebele na ndako. To bo ta na calcul ndinza m'appelle Igor Makalamba. Mbote na batunyo so batali biso na Dallas, Joshua Milalu na pesi mbote Tigre, Dario Matekila, bande ko tout bolinga biso na Dallas na pesi ndo ba mbote. Ken Piana yo bolela rae bana Iowa, Rachel Chibola Mambo. Ken Piana na décembre. Merci Valdi pour l'opportunité. En tout cas merci pour Ken Piana, merci na Igor Makalamba, les célèbres ingénieurs qui se respectent depuis Dallas na pesi mbote nderonanga. Merci vraiment Ogi Kingombe, mon directeur Allemagne en tout cas toujours Touara na Simana voilà levé Ogi Kingombe. Merci na Merveille Kimbuta en tout cas yo les bate belé au Saranate pour ne pas dire les batunions sur Merveille Kimbuta en tout cas merci na Osé Mukulu qui était derrière la caméra puis l'assistance ya Yemei Makondi Osé Mukulu notre caméraman en tout cas aussi sur mon comali ndekwa ya Mbutalika su komoni na Makongi Makongi l'apprécié Macron en tout cas merci pour s'abonner massivement dans le site. Personne m'a conduit, le monde est bien. Ailleurs, Ah bon? J'ai des mon conduit. This is London. This is London City.